Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga makokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Suanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sango ya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekau télévision nationale congolaise artiste nabino comédienne hatika kibiso kasi to go l'examen pamba boyeta le go masolo ba mezalaka photo betela ngo tango lisusu ko pesa merci pe na kolo nzambe mutata na ndenge pesa so mindondo azupe mindondo kasi to banda ki wapi to ki sango ke mindondo ko abilité mindondo ability kake betaki na kati ya radio télévision nationale congolaise kake beti mindondo akofi banako landi ya radio télévision nationale congolaise dans la masola ba mama tozu mindondo na morgue ya 50 malembe tu n'es pas ya za ko sala mindondo azaki musali ya radio télévision nationale congolaise pote numéro 1 ya radio télévision nationale congolaise Ernest Kabila Ilunga ato ya peliboka mbe epai ya musali na ye asali yango lokola ndenge zalaka tolongoli mindondo nona zaki nyonso pona biso mindondo zaki comédienne mindondo zaki française mindondo zaki koyemba zaki komina zaki ko scénario mindondo zaki tout avec chef de protocole mindondo mindondo zaki tout pona biso lokola zaki ko sala kuda na théâtre national tolongoli mindondo sur théâtre malé tina théâtre national ba po ba pisi liboka yambe na bango tozu mindondo tina victoire misonyo so malembe tina victoire bazi palaka monene batepe mindondo batela babi mindondo hatiki biso ndoko la personne izaga soko okay bazi komo na yo bakomi mindondo mindoski ngolomingo akei tolongole wana tokitela lembe epai baboti mindondo epa tata na mama na ye baboti mindondo pona bana ya lemba ho bavandi na mindondo o mindondo Alexis Busala o Alexis Bolingo na bango epa na bango epa leki na bango epa kulutu na bango epa nyonso ke mindondo atiki biso tolele su mindondo na lemba toko mindondo na lemba ti na stade du martyr pote to reposer korwa mindondo mongo tolela mama tole mutonso te tole mindondo mindoski kwanga mwana abena ya inosoka biko kwa bana zali wapi mindondo zaki nyonso pona biso ba papa ne ba mane ba ya ye mindondo za ko sala nyonso pona biso mindondo bolingo esila kite mindondo kati biso bolingo akatikati polo bani tu peux m'entendre kaka na le roi des rois éternel Dieu de tout puissant wa perception mindondo wa zu mindondo kasi na bato ba yaki nyonso tu na kata stade o ba ko tala ko wa mindondo artiste comédienne ya Congo mobimba tina na Europe confirmé bato ba pesa ki maloba na bango ba ministre ba yaki ba honorable bazalaki no mutu apesa ki na ndenge mindondo aza ko sala musala na ye ndenge so musala malamu apesa lokola moi témoignage lobaki na ba mama na ba papa d'excellence ya mboka oyo bandeko balandi radio télévision nationale congolaise ba pesa ki témoignage pona mindondo tolanda Evi ya mintema ba wa Yesu
Mindondo azalaki agent ya ministère nanga. Oyo ezali koloba oyo matanga eza matanga nanga. Nakufeli mwana. Yo mboko yebi soki muto akufeli pasi oyo azalaka nango na motema. Mama Mindondo asali musala oyo batu nyonso bayebi yango. Et disparition na ye ezali turu munene na kati ya libota na biso ya artiste. Yango wana na remercier batu nyonso oyo bayaki ko consoler biso depuis mort na ye kisikoyo tozomema ye na enterrement. Yango wana liloba na kokoloba sikoyo mais pasi eza makasi na motema. Bon, en tant que oyo kokamba ba mama na sengela ika kozala wana parce que za mama moko atiki biso pe vraiment mama moko ya lokumu pona mosala nyonso asalaki tango bango bakolekaka na etando ya moke baza kopesa biso baza toza kolanda ba théâtre na bango nyonso bazosala ezalaka liboso lite ya nde bapesaka biso na travers ba théâtre wana ezalaka totiraka na kati wana mateya ebele donc koloba te acontribuaki mpe ebele à travers théâtre mpona kote ya population mpona kote ya mpe bamama mpona koluka te bacomportement misusu échange bamentalité mosusu échange tala ntina tokokaki kozanga te koya kohonore mémoire na ye. Et toute jeune comme ça à Tikibiso et biso na ministère genre enfants et famille tozali toujours honorer basi oyo ba marquate histoire ya mboka na biso toza na ministère toza la maison de la femme et ska toti ba photo ya basi nyonso o ba marqué histoire ya mboka na biso. Pe na kati kuna photo ya Mindondo ezalaka déjà avant que ya kufa parce que to reconnaissaka déjà bino nyonso oyo bosali musale belé so boleki basi na domaine ya théâtre ba photo na bino pe ezali kuna pamba te tozo lakisa na ba génération ya lelo pe na ba génération ya lobi ba mona te basi basaki misale belé ba contribuaki na otombola mboka na biso tika te molimo na ye epema na boboto eza mawa mingi kozanga na kati ya théâtre na biso nga na bengi elenge mwasi eza matanga munene po bino bozokola bango baza bana baza nsima na bino esengo eza ya komona bobandi bozokola ti bononi mpe bovandi bozotala bana mosusu bazosala mosala kokende na bomwana boye eza pasi mingi liwa Mindondo eza lokola etape ya nzete bakati yango nzete ebimisi makila eleli tozolela parce que tango tozonga na misala stressé tofungolaka télévision bino na théâtre na bino salongo particulièrement bokolisi biso bozo continuer kosala bozo détendre biso bozo teyaka biso boza kopesa biso nzela à travers ba exemple ya société bozaka boza kojoango na théâtre donc départ à Mindondo eza kotika absence monene na théâtre na ebité soki nani ko remplacer mais je crois que les artistes sont irremplaçables. Moto na moto ayaka na mopepe na ye na identité na ye na mosala na ye Mindondo na ebité na moni te na scène o na koloba kingani nde akozwa rôle wana en tout cas toye kolela na bino bato ya théâtre toye kopartager mawa na bino parce que nous sommes aussi touchés. Mindondo aza mwasi moko toyebaki na artiste munene na kata groupe Salongo abandai kosala nani kojouer rôle na ye kitoko omonaki atiraki sympathie ya bato ebele nde bokoremarke lelo ndenge bama Mindondo atiki biso ozomonaki bato ebele baye kolela ye nga en tant que mwasi molobeli ya funa en tant que mwasi mpo bama Mindondo aza mpe mwasi nakoya kotika famille na ye te kotika ye te
kolela na bandeko na ye kolela na bino bandeko na ye mpe artistique mpona kofunda ye mpe na kimia donc à vivre asali mosala na ye ndenge tozali kolanda ye tozali kosepela komona ye mpo azalaki kojouer barole ebele barole moko oyo eza koteya mpe kopesa conseil mpe na bato lelo atiki biso je pense qu'il faut kosunga famille na ye nayebi ke baartiste mingi lelo baza na pasi bayaka kotala nga na bureau basepleniaka baza soutenu te je pense qu'il faudrait korevoir mpenza likambo oyo ya kosunga mpenza koluka moyen kosunga baartiste mpo batika biso ndenge batiki mindondo atiki biso boye te mpo mindondo ezaka manque à soin mindondo soki ezalaki ke baso approprié epesamaki je pense kalinga azala na biso lelo toka toya awa te mpona kolela ye il faut je pense kobeta sete kote wana mpona kosunga bandeko na biso baartiste kaka te je pense que eza mpe badomaine mosusu mpe baproblème eza ebele mpo boyebi ke art na kati ya mboka na biso ezalaka considéré mpenza makasi te ekoma considéré soki motu abimi libanda ou bien na bata libanda nde baconsidéra biso koleka ke biso moko bakolo mboka et donc il faut bakoba kaka na misala na bango bazala quand même na patience wana mpo eza facile te mais base décourager mpe te il faut basala na misala na bango mais na kimia nyonso ezala na désordre te mpo boyebi ke biso basi tozala toujours exposé alors nga nateyaka bandeko na nga basi bazala vraiment posé bazala sérieuse ata na mosala nyonso tozosala mais il faut ozala quand même sérieuse merci mindondo aza moko ya baartiste ya minene toza na bango na mboka oyo ntango tozotala bato oyo bakitani na bino tozomona bamindondo vraiment eza perte moko monene mpona monde artistique na biso mingi ezalaka ntango tozala na libanda ya mboka ntango mosusu na kinshasa torataka mwa babiloko me ntango oza na libanda ya mboka oye kovandi esika oyo ndotala na youtube na moma ndenge tobondo otala kala na bacasete nde wana ozomona keno mboka na biso eza na pépinière ya batalent mais parmi batalent yango mindondo azalaki moko na bango baza kosala mpenza fierté na kati na mosala na bino bozosala vraiment lelo tozolela ye me toyebi ete artiste akufaka te azali wana alali me pembeni wana tozotala baimage ndenge ezoleka donc bavideo ekozala kaka nde totalaka bamama mopepe bamama monoko papa mse bale mondial banyoka badudu ngafura donc baœuvre mindondo tokontinue kotala yango nde mpe baloba conseil esilaka te conseil ekomaka ya kala te conseil ezalaka kaka ya sika mokolo nyonso otala ya théâtre ata otala il y a 5 ans il y a 10 ans okozwaka qualité ya so ezalaki na lite ozwaka na lite ya motu ya na kati wana mindondo aza mwana oyo toyebi na kati na biso na RTNC me naza makambo koloba ebele te natikala komona kanda ya mindondo te mino ya mindondo toujours libanda peut-être na sur scène l'air abanda ko jouer mais na libanda boy natikala komona kanda ya mindondo te ngai kombo na ngama mama biomba nga natekaka bilamba mindondo aza mwana na ngai lokola nga na kolaboraka na bato ya théâtre nyonso bajournaliste bamusicien bazalaka bana na nga me moko ya bana na nga lelo nzambe abengi ye naza na pasi ya kosakana te mpona bamatanga nyonso place nakendaka mindondo moto asalaka protocole na nga soki nakomi akozwa fleur tokende kodepose na emelelo boye na place ya mindondo nake kodepose fleur nga moko mama bipendo naokoka te naokoka te atuka liloba ekozanga te parceke azalaki collègue na nga tobandaki komonana mingi na mosala première fois babengaki nga mpe na groupe salongo ayambaka nga mpe bien ntango nakendaka kojoue kuna vraiment totravaille mpe na ye na batéâtre mosusu na bascénario mosusu mpe asala adirige abenga mpe ngai na banzonzi voilà yango vraiment namonana nga mabe mpo na ye te wi tozala na mabe na biso mais natika omona nga mabe mpa na
ye te na nga na ye. Oui, témoignage eza ebele, souvenir mpe eza ebele. Ya Solange Mindondo aza parmi bato bapesa ngai formation na kati ya groupe Simba. Donc tant biso toye na groupe Simba tokutaki ya Solange. Formation liboso ngai nazo ya théâtre na kati ya groupe Simba ya Solange to apesa ingango. Donc azaki très cher pour nanga azali lokola yaya camarade ndeko. Donc to perdre mutu. Pasi mingi na motema. Pasi mingi na motema. Oui, pasi makasi ko perdre mutu kwa Mindondo na ebite soki to Ozoye, est-ce que ça la cap? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia biloko na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, ba kutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Batu kuzali na Kisasa. So batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusuzano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Etienne, bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. À Air d'ouverture, la chose allée de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, bino batu kuzali na photo. Wabili kutina biloko mbele na Afrique. Na uza kutuna Global PM Express izalaka wapi? Izasika kukunga te. Izabongo na Satorus. Somo ye na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 27, Green Léon, Bandiku. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise pour monter la mission au en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons la fête par conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et le team dans l'avion. Le team de la petit colis, la police express, où cela va des jours. Et ce qui a été, on a un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez que le monde a mis sur au fouti à la poto, le salut marano sur ma kin, la dengue et a mis sur la poto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo. Bandiku, Global PM Express, ils allaient agence yassi, oh bah vous tiens biloko, pe ou dieu en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils allaient rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un logo, c'est qu'on a quelque chose de logo. Global Express,